Bino moko bozoyeba makambo ezoleka sikoyo na niveau ya Assemblée nationale. Ndenge nazoyebisa bino sikoyo pétition ebandi kotambola na niveau ya Assemblée nationale. Député de père et de mère bazosenga départ ya Vita Kamere. Parce que Kamere a trahi Mboka, a trahi mokonzi ya Mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Awa ba Congolais nyoso batelemaki balobaki ke Kamere te. Tolobi ndenge nyoso. Suka ba député est conscient. Tozokanisa ke to votaki bana ya mboka. Nzoka nde ba est conscient. Babimisi Kamere. Lelo bulu yeke na niveau ya Assemblée nationale. Merci Mboka mbote na biso ba oyo nyoso tu bazolinga pe balandaka mwana mboka Cédric Nonzela ya la voix céleste na pesi bino nyoso mbote. Bonsoir, bonjour. Ça dépend na ba nini ekokutela moko na moko. Je pense que bozoyo kaka na son na ngai mais nzote zo déranger. Mais na salika nyoso ke na ya pena leka toujours pour na kopesa bino information du jour. Boyebi ete na tiki bino mwa mikolo ebele. Na niveau ya la voix céleste de 3-4 jours. Eza déjà mikolo ebele na za malade. Même nde nazo solola na bino boye naza sukir. Mais na bolingo ya mboka boza censé ya koyeba pe ya kolanda ba les enjeux de l'air nyoso oyo ezoleka siko na mboka na biso parce que boza censé koyeba yango. Notre nation est en danger. Mais eloko na kosala avant na pesa émission fona bandana na les enjeux de l'air, situation sécuritaire et globale ya mboka na biso. Boba ete mboka na biso danger ezana no écarté te. Ce qui na lobi danger ezana no écarté te parce que ba M23 oyo baya ko batama na politique. Bazana biso awa. Ba M23 bazana deux catégories. Première catégorie oyo baza reconnu na monde entier oyo ba envahi est de la République. Deuxième M23 oyo ba côté la biso système ya espionnage. Ba espionner biso na ba domaine nyoso ya armée, ya politique, ya ba prêtre, ya ba église. Nyoso ba infiltrer biso awa nazoye bisabino pe nazoloba yango makambo eza ebele lelo tokosolola. Yo loko kosala partager émission, liker, aimer. Mwana mboka Cédric abandi. Bino moko bozoyeba makambo ezoleka sikoyo na niveau ya Assemblée nationale. Ndenge nazoyebisa bino sikoyo pétition ebandi kotambola na niveau ya Assemblée nationale. Député de père et de mère bazosenga départ ya Vita Kamere. Parce que Kamere a trahi Mboka, a trahi mokonzi ya Mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Awa ba Congolais nyoso batelemaki balobaki ke Kamere te. Tolobi ndenge nyoso. Suka ba député est conscient. Tozokanisa ke to votaki bana ya mboka.
nzoka nde baekonsia babimisi kamere lelo bulu yeke na niveau ya Assemblée nationale bulu yeke euti wapi nakosenga na yo olanda ngai attentivement yoka mokonzi mboka akendaki Conseil de sécurité des Nations Unies kouta ya mokonzi mboka na Conseil de sécurité mokonzi mboka tamboli enviti aye kosukisa na France na francophonie ya France tango akomi na francophonie Emmanuel Macron azwi maloba discours a nié que RDC peuple na ye bazoboma bango na est de la République a nié que Rwanda nde azo agressé biso a nié que Rwanda nde akoteli biso na sol congolais parce que mokonzi mboka alobaki M23 n'existe pas. Eza coquille vide. Parce que M23 eza coquille vide, mais M23, le vrai M23, ce sont des étrangers. Les associations et communautés internationales, mais bazui, Rwanda, batia bango liboso. Na en tête, il y a rébellion. Batia-moi quelqu'un congolais, oyo baza, ba semence hybridée, semi-bantou, batia bango wana. Pona kola kisake, tozo revendiquer mboka. Bande konanga ibo partager mission, bo aimer les lois chaud makasi. Bo kaka vwandenge naza ko bundana na yango. Mais na kosala nyonso bo comprendre eloko nini ezoleka entre Tshisekedi na Vital Kamerhe na Assemblée nationale na communauté internationale kabale eza ndenge nini bandeko na ngai tango mokonzi mboka senti que Paul nani Macron Emmanuel a craché sur les mémoires. Ya ba compatriotes na biso nyoso oyo bako bazokufa na niveau ya est de la République. Tshisekedi atelemi abimi na salle et akei mbala moko na niveau ya ambassade na biso na France. A humilié Macron. Oyo lelo ba pays ebele ya Afrique bakomi koluka ndenge nini babima na francophonie parce que eza na importance moko te tina ya francophonie eza te kouta ya mokonzi ya mboka aye na Kinshasa mokonzi ya mboka komaka samedi na 23h dimanche na 15h mokonzi mboka réuni 4 personnes bona nanga très bien a réuni président Assemblée nationale Vital Kamerhe Vanda abengi lisusu chef ya gouvernement chef ten Mama Judith Tuluka yaka Vanda abengi Dieudonné Kamuleta Conseil de suprême de magistrature, Vendant. Abengisa Malukonde, Vendant. 4 personnes. Naye 5. Alobi binobo kene na processus. Ya kolongola RDC to quitter francophonie. Parce que eza n'importance moko te. Kobima na bango premier ministre ayebisi ministre affaires étrangères bengisa ambassadeur ya France
crédité na RDC aya ko répondre pe aya ko justifier. Kamere a entêté ambassadeur. Ambassadeur ayate 72 ans et le cas. Bon, on en a très bien. Moi, je suis Cédric Azoloba. Je suis Gibino Lelo Nazo Panjanteki. Ambassadeur, il y a France, crédité na RDC, ayate. Mokonzamboka commis dimanche. Samedi 23h, dimanche à Rémi Bango. Pandeko. Lundi, Vital Kamele a bandi démarche. Ndenge tozo solo na bino sikoyo, Vital Kamele aza na France. Lobby, président de l'Assemblée nationale français. Ayambi et lobby, bakutani, basololi. Ndenge nini bako bloquer situation RDC alongwa na francophonie te. Parce que Vital Kamere yaza na deuxième institution ya mboka. Place bayangelaka ba décision ya mboka na niveau ya Assemblée nationale. Mokonza ba député nyoso. C'est monsieur Vital Kamere. Ayebisi na Assemblée accueil diplomatie. Il y a Assemblée nationale. Na niveau de France. Pour na nini kaka na France. Ake kokute boyebi bien. Vital Kamere liboso akendaka bakutanaka na Nicolas Lanner. Ndenge nini ya ko bloquer mokonzi mboka et puis so ya communauté internationale ezalaka que Vital Kamere akoma président ya Assemblée nationale pour na ko bloquer mboka. Bande ko biso toza ba aigle. Tobelelaka awa Vital Kamere ako bloquer mboko. Lelo tosuki wapi? Moins de une année, lelo tosuki wapi. Bakonzi mboka nyonso baleka na mboka oyo ba changer constitution. Mobutu a changé constitution. Mouzaye a changé constitution. Kabila fils a changé constitution. Et comme il tourne à Tshisekedi, tous les bibliothèques qui battent les pour ça, la communauté internationale des Alani. Pour ça, na bango ezake na en tête de la République démocratique du Congo. Moi, na mboka a dirigé mboko yote. C'est ça leur problème. Pour na nini bango nyonso batelemi pe balobi non. Moko yo etikala kaboyi. Bakoka te ba changer constitution. Et tandis que la constitution oyo toza nango lelo na mboka na biso ezoloba ete soki que un groupe d'ethnie lokola article 217 ya mboka na biso soki un groupe d'ethnie bakangi moi entité moko ya mboka bango bino gouvernement congolais boza censé ya kotikela bango parce que eza na makomi yango déjà prévu. Même en mita oyo Vital Kamere na France aka koluka sikoyo ndenge nini akobloke mboka na biso. Et pourtant que ba convoqué en son nani ambassadeur pour nani na niveau ya ville ya Mayotte na niveau ya France Bitumba
Lelo deuxième jour, troisième jour lelo bitumba ya makasi. Lobi bolandi ba mituka ya ba policier. Ba mercenaires na ba zikisi plus de 100 jeeps de la police. Olobi ba tumbi yango. Olobi pelimoto. Mais ba français ba vandini ba zui ba djihadiste wana nyoso. Basangisi bango liboke moko balobi batinda bango wapi na RDC tala kindoki bakangi ba mercenaires na France na ville ya Mayotte mais yozo batu wana ba Sénégalais ba Tchadien wana nyoso otinda bango wapi na RDC Evita Kamele akeko coopérer sikoyo akei sikoyo andimisa problème wana ke ba djihadiste wana nyoso baya na Kinshasa pe na est de la République. RDC komi poubelle na bango. RDC komi poubelle na bango bande konangai ayo senga mutu nyoso il faut à se protéger à jouer décision ferme. Moko kiko kende bote Tokoti jamais kondima totika mboka na biso boye ba église to sambela butu moi tongo midi pokwa église ba oboma biso yoka prière nzambe nini oyo sambelaka nzambe ya Israël yemoko yokeloko. Israël se protège avec bouclier anti-missile. Namita oyo Israël, Benjamin Netanyahu a installé le système bouclier anti-missile. Les lotos qui s'attendent à Israël et koyate. Mais yo Africains, yo kasikoyo ao. Et nous les Africains, nous se protégeons avec le Dieu d'Israël. Wali eketo so sikoyo, oya biso, ba bouclier ya anti-missile. Totia yango, ebate la mboka na biso. Biso to vana sikoyo, to bana sikoyo bouclier na biso, to sambelaka nzambe ya Israël. Nzambe nini obino boye bisa biso. Israël ye moko azobunda na ba pays frontalier azobunda na Hamas na Hezbollah na ba Syrie na Iran azui bouclier anti-missile atiango likolo siko yo lié que tia bouclier yo lobité zwa Bible fuka mato samela nzambe ya Israël zagetulata Azelombe Nanguya, homme fort, le Dieu d'Israël. Oh, le lion des tribus de Juda. Zameni no noté Abiso. Un seul pays dans le monde. Oh, Satana pasteur, Basoro la kana kimia nyoso na pete nyoso, eza Congo. Lelo mbongo atelemi. Lelo ba pasteur ba telemi. Olie kebote ya bandimi bola kisa bango nzela ya lola sa ambongo na ba faux pasteur bazotelema mpona kolakisa batu nzela ya balkanisation oyo confusion ya ndenge nini nzambe ya Israël azalaki etula te oyo boteya biso na Bible obeti mutu litama mbata na litama ozongisi koto olobi kende nzambe alimbisa yo yo moni nzambe aza letula ye moko nzambe alela abunda na lela abunda na sata te bitumba ezala kuna mpona nini aboka sata na se bitumba te Jésus ye na mokili akangi mutema onga mwana meme onga mwana boye ti suka Jésus asimba fimbi abeta batu apanja biloko ya batu yango bino boteyaka
boyebisa mokonzi ya mboka pasteur Loradalo lokola boza pembe na mokonzi ya mboka yebisaka ye nzambe ya Israël azalaka etula te aza naïfité aza le lion de tribu de Juda mateya nini bino bote ya faci kuna bolakisa faci Israël bakolo nzambe batie bouclier ya anti-missile yo awa nzambe akosala moyibi akoteli yo na ndako olie kosimba eloko ebomaka yo ozwi nde bible obandi kosambela este bitumba baninga bakoti simba mpe eloko ebomaka onieke yo simba yo osimbi bible yao nzambe nino bino boyolakisa biso tala bavati na bino bapaster ekomi deja na suka un seul pays na monde oyo pasteur na ndoki bazosolola à travers micro bokako yekola shikarakata marakata babarakata balanyana bino mawonde bolobaka yango après kwesi mwana mwasi batu ozotuna ye yo nani ngai tata mwasi okoti na nzoto ndenge nini oyebi teke nzoto eza mwana na nzambe ngane na kanga ye théâtre ale bima nakobima te kaka yo lisusu faya nabimi na ke théâtre botika akokosa bato simbelo kobomaka protéger intégrité territoriale totika bavandi koya mboka ekende ambongo atelemi awa toza na bagarre ya deux blocs ya baétranger oyo batoni na mboka na biso na bakolo mboka lelo botali RDC auti koremporte eloko munene depuis Congo ezala Congo totikala jamais kozwa yango mambo pe mana ya conseil de ya droit de l'homme atotikali neloko ya suka oyo tolingi tozwa lisusu mambo pe mana ya Nations Unies kuna toza guichet unique Frank Jongo bimi biso tobule Frank Jongo tolia na ye tombela na ye zokade mama na ndoki na mona mutetela ya boete Lumumba kufela mboko azalaka mutetela mais Frank Jongo yo yango na moni ba 23 tango bayaki ba kotela biso na ba tribu nyonso oyo zokanisa kaza mutetela zokanda za mutetela te Frank John accueilli na niveau conseil de sécurité a quelque plaider que va retirer conscience va retirer poste oyo RDC azui na droit de l'homme tala kindoki ezalaka na ebandeli pe na suka na yango oto mona oyo eza lisusu politique te ekomi ki sorcellerie po politique basala yango na unité tomonaka États-Unis d'Amérique tomonaka France tomonaka bapays nyonso soki baza na élection bakabwanaka mais soki oyo azwi bango nyonso bayaka mpona kosoutenir mais oyo biso kindokiti na niveau ya boye Frank Jongo Bona nini Belgique azobombaka tous les mafieux ba mafieux nyonso soki bakimi Congo bakewa na Belgique tous les mafieux bazovana toujours na Belgique nini yango Congo esala bino onyeke boya bo soutenir mboka to protéger intégrité territoriale oyo bandoki nyonso bazingi mboka na biso bolinga babotola mboka yo kasi yo Frank Jongo atokomi lelo président batu wana bakoyela okakati mais lelo monike na niveau ya secrétaire d'état
secrétaire des Nations Unies, Anthony Guterres, a télé mi félicitations. Tshisekedi aza mobali bandimaki te mpo nini na écrasé bango nyonso kao debout. Est-ce que c'est réellement RDC oki komérite poste wana? Yo olingaki kaka bapays mosusu nde bazalaka na poste wana RDC te. Sikoyo RDC azwi poste bino nyonso boye. Kabila kutu banda koma président na mboka oyo atikala kosala diplomatie te na komi kosala diplomatie. Ok koyekola diplomatie na kimukolo. Est-ce ekosimba bande komo partager mission bo like bo aimer. Et deuxième volume nango pezali. Deuxième volume nango ezali. Bando ki bakomi komona na malembe toko démanteler réseau na bango nyonso. Awa na osenga na Fachi Beton. No watondi masuwa. Abeleli batu bakota en franc. Nzamba pompe ka mulunge. Batutu bazalaki na kati babimi. Kobima babimi libota na etikali nzamba kangi porte. Moko nzamboka Fachi Beton. Chauffeur Congo wako bima wako kima na sima oko bloquer porte, pas d'entrée, pas de sortie. Yo nani otelemela mboko yo balobi kwanga tikela bateke politique tikela UDPS. Fachi Beton banda koma président banda zala na kibomona na ye ateka ta elamba te ateka nguba te asalaka ka politique. Yo lelo kolakisa ye politique muta ko bloquer monde Macron komi bolole na yo pe mutango telemi lelo ba africain nyonso basangani na en tête na bango batie Chalonana. Chalonana bakei na ce pays lobi jeudi bakendeki na ce pays pour ne déposer plainte contre le Rwanda. Ndengeni nazo azoboma ba paisible citoyen na est de la République. Mais bino moko ba congolais. Boza wapi, bo soutenir tous les diasporas. Bo soutenir Charles Nana, ya Roger le combattant. Boza wapi. Boza wapi bo sangana, mama mapasa na Niège. Bo sangana pona ko soutenir Charles Nana. Mabeza bato soki totiki bango boye tokolala tolamuki mbokekei. Tous les Congolais bazali bana ya mboka papa munenga bosangana papa munenga na niveau ya New York bosangana bosoutenir soutenir Onana. Yaza Camerounais, bisone to ba Congolais, to appuyer ye. Omoni ba Africain nyonso, ba telemi pour la situation ya biso. Mais biso faut compliqué. Mais bino bozongisa biso, ya compliqué biso, bozongisa biso lisusu ke Congo ezala toujours pays et bana ko diriger na ba mafia. Pona nini passe à boye pétition oyo ba député ba okene nango mutasimba bango te bokene na bango tina suka bino moko be ba député ere bo salaki yango wana pona nini
okendaki kotia ye na en tête ya assemblée. Assemblée nationale eza deuxième institution ya mboka. Tango toyebisaki bino botia bitiatia lelo ambition na ye eza ke a remplacer Tshisekedi na ebonga wana. Mutu nyonso tous les politiciens na mboka na biso bazoluka kaka bakoma ba président de la République. Quelle confusion, quelle danse. Mwana mboka Cédric Asuki deuxième volet eza bozala toujours branché. Et puis bolanda mwana mboka Cédric attentivement. Ba oyo nyonso tu balandi pe ba oyo nyonso tu ba ko partager émission pe ba oyo nyonso tu ba ko aimer émission na pesi bino mbote nzambe alola apambola moko na moko. Joie Esaïe 63 verset 9 elobi nini ezalaki mwa nzete pe motindami te kasi elongi na ye moko ne ekitaki mpo na kobikisa mboka Congo. Nzambe alola adebu. Est-ce que c'est réellement RDC qui mérite poste wana? Yo ningaki kaka ba pays mususu nde bazalaka na poste wana RDC te. Siko RDC su poste bino nyonso boye Kabila kutu banda koma président na mboka oyo atikala kosala diplomatie te na komi kosala diplomatie. Ok koyeko la diplomatie na kimukolo. Est-ce que ekosimba bande comment partager mission bo like bo aimer et deuxième volume nango pezali deuxième volume nango ezali bando ki bakomi komona na malembe toko démanteler réseau na bango nyonso awa na osenga na Fachi Beton no watondi masuwa abeleli batu bakota en franc nzamba pompe ka mulunge batu tu bazalaki na kati babimi kobima babimi libota na etikali nzamba kangi porte moko nzamboka Fachi Beton chauffeur Congo wako bima wako kima na sima oko bloquer porte, pas d'entrée, pas de sortie. Yo nani otelemela mboko yo balobi kwanga tikela bateke politique tikela UDPS. Fachi Beton banda koma président banda zala na tibomona na ye ateka ta elamba te ateka nguba te asala kaka politique. Yo lelo kolakisa ye politique mutaye ko bloquer monde Macron komi bolole na yo pe mutango telemi lelo ba africain nyonso basangani na en tête na bango ba Chalonana Chalonana bakei na ce pays lobby jeudi bakendeki na ce pays pour ne déposer plainte contre le Rwanda. N'engeni nazo azoboma ba paisible citoyen na est de la République. Mais bino moko ba congolais. Boza wapi, bo soutenir tous les diasporas. Bo soutenir Charles Nana, ya Roger le combattant. Boza wapi. Boza wapi bo sangana, mama mapasa na niège. Bo sangana pona ko soutenir Charles Nana. Mabeza. Bato soki to tiki bango boye. Tokolala tolamuki mbokekei. Tous les Congolais bazali bana ya mboka
Bosangana. Papa Mounenga na niveau à New York. Bosangana, soutenir. Soutenir Onana. Yaza Camerounais, bisonne toi ba Congolais, toi appuyer au moni ba africain nyoso, ba telemi pour la situation ya biso. Mais biso faut compliqué. Mais bino bozongisa biso, ya compliqué biso, bozongisa biso lisusu ke Congo ezala toujours pays et bana ko dirige jamais na ba mafia. Pona nini passe à boye. Pétition oyo ba député ba okene nango mutasi mbabango te bokene na bango tina suka bino moko be ba député erebo salaki yango wana. Pona nini okendaki ko chaye na en tête ya assemblée. Assemblée nationale eza deuxième institution ya mboka. Tango toyebisa kibino botia bichacha. Lelo ambition na ye ezake a remplacer Tshisekedi na ebonga wana. Mutu nyoso tous les politiciens na mboka na biso bazo lukakaka ba koma ba président de la République. Quelle confusion, quelle danse. Mwana mboka Cédric Asuki deuxième volet eza. Bozala toujours branché. Et puis bolanda mwana mboka Cédric attentivement. Ba oyo nyoso tu balandi pe ba oyo nyoso tu ba ko partager émission pe ba oyo nyoso tu ba ko aimer émission na pesibino mbote nzambe alola apambola moko na moko. Joie Esaïe 63 verset 9 elobi nini ezalaki mwa nzete pe motindamite kasi elongi na ye moko ne ekitaki pona kobikisa mboka Congo. Nzambe alela